Chez Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na quelle réunion? Et dis mon cher. Bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Akunga Okamba, Bala Saint-Paul et papa, au fleur, Akunga. Biso Bala Saint-Paul, Toponi o papa, Tolingi Boboto, Tolingi Bondeko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo. Mbote mingi balandi ya Radio Lisanga bozali kolanda oya bino radio e Bengami Radio Lisanga na mokolo ya lelo mardi le 17 juillet 2012. Mbote mingi bisika nyonso tu bozali oyo ya bino nde ezali ya bino radio oyo e Bengami. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, car c'est la terre de nos enfants. Devait quitter le Congo. Mbote mingi Congo banga nde alobi kitele Congo nde biso tukutani lisusu awa na mokolo ya lelo. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, la terre de nos parents. Libérer le Congo, car c'est la terre de nos enfants. Sous prétexte de chasser Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. Ces complots belgo-américains sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant troupes rwandaises, ougandaises, burundaises, autres voisins pour nous envahir. Résistant ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-le. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser à de nos frontières et du pouvoir. L'objectif des ennemis, c'est d'abord d'éliminer le peuple du pays. Du pouvoir et de l'armée,
États-Unis quittent le Congo. Nations Unies quittent le Congo. Les États-Unis quittent le Congo. Rwanda quitte le Congo. Uganda quitte le Congo. Guinée quitte le Congo. Angola quitte le Congo. Les génocidaires quittent le Congo. Vous devez quitter le Congo. Car c'est la terre de nos aïeux. Quittez le Congo. La terre de nos ancêtres. Quittez le Congo. Ah, c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo. Ah, c'est la terre de nos enfants. Les Quitte, quitte le Congo. Kundabatare quitte le Congo. Libérez le Congo. Libérez le Congo. Ba libéré Congo nde batikela biso Congo Congo banga a betaki nde tolobi kin la mère de Osikanga na loba Pona mboka nanga na chemu dubokata Kiadi Babombela biso ebele Moto moyindo tilelo aza avegle Kiadi Oya ye ya boy ya bengango bondoki Ya bapaya yango ye alati Kiadi Do bungi zela Dongo sietani biso sena pongi Kiadi Zela tozo kende moninga ezande molili Kongole aboya ye Alobi ya kozala lokola mondele Wapinati kalengenge Nazolo babo na bilenge Oyo babu nginzela tobunda nde pona ekolo Mwana Kongo Kumisa monoko na yomoko Elikana nkolo nde Kongo eko kende liboso Mwana kisi Tangisa bana mibali Pe ya pasi Lingala chilo bato swahili Na kelasi Na lobi Na komi Tango eko kipe Konge beti to belemi Kona koko mama komi ya Kongo nati Mundele azoyemba imna monoko na ye bisote Yebisa ngapo na nini Nakoma koregrete soki natangaka na lingala me nakoma lelo Nakomprena kurekente po batangisanga na monoko na ngate ya Yango tulala Nakoma lelo na pasi Ekonanga la muka Tango koma esi Bana beto, mochima uton sama Mabwalu wabatoke Baso bulu wabushime bulu wabu Atuenze shamalu kukukole Tumenga bashikwa Chileje lumukanda wanzambi Batupesha kukukule nukumakanda Bobo batuleje malu Mukana mwetu tupumukikala bienpe Kan regrete Walu kabena bandeja Malwa mukalasa Mukana mwani Bobo bandeja Ifo mwakukala Danger Totangelo poto ya biso te balingi lisusu balomba biso na anglais misilo pona komana ti Congo moyen te na éviter kaka obele français la classe olobi lingala de ayoki alobi convocation mema papoti bayo ozobatro elekitro tikana panza mongongo na lelinda mekaka kwa luzolo jadi pasi tokoma koloba lingala facile oyo nini monokwa mboko bosani outa wapi ozokende wapi zela molili moninga yeba 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 bapesa lokumu na lopoto na babiro buso batro kiba 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 atalaka ngibongo lesate ozotalela ndentambe tokotamula makolo Nakoma koregrete soki natangaka na lingala me nakoma lelo Nakomprena kurekete po batangisanga na monoko na ngate ya Yango tulala Nakoma lelo na pasi Ekonanga la muka Tango koma esi Nakoma koregrete soki natangaka na lingala me nakoma lelo
comprena tout mokiente po batangisanga na moloko na ngate ya yango tolala kokoma lelo na pasi ekonanga lamuka tango vraiment esi Bala ndia kaduli sanga ndenge bauti koyoka loyembo ya kitoko oyo uitiko beta mawa kala mingi te epai ya nkiadi nde na partir lobaki na bino bien ke a regreta pona ya yo kelase azwaki yango na monoko étranger na lingala te sino te alingaki akoma danger makasi mingi na likambo alobi ezali ya solo pe malamu mingi ezali pe intéressant mpona soki botali na babuku misusu oyo totangaka nango na bamboka oyo tofandi pe na bamboka na biso na Afrique ezali mingi bazali kokomela yango nde na façon na bango moko oyo ekozala na bénéfice pona bango mais pona moto ya poso moindo te nde ezali penza maba mingi na motema ko mona ke makambo ezali koleka na ndenge ya bongo bato mingi susu balukaka ndoki na ndoki oyo azali kopumbwa na nzete mais kindoki mususu pe ezali pe ya makambo ndesi ya kobombaka ba information kosala ete muninga akoka koyeba oyo yebite pona ye avancer te yango wana pe ezali pe kota kaka na liste pe lisusu ya ba activité oyo ekokaka kolakisa ete moto azali na motema lukunya pe moto azali na kindoki nde soki nalobi moto toyebi biso moko bien bato bakomaka babuku na bango na monoko oyo ya bango pe oyo babombaka ba information pona bango moko pona biso tokoka koyeba te mais sengo ezali kosala nga sikoyo na motema mwa moko ya ba jeune ya ba génération na biso ba komi pe ko comprendre yango pona génération ya kala déjà ba comprendre déjà makambo yango pe génération ya sikoyo yo pe oyo bazali ko vivre na kati ya mboka ya Congo ba komi ko comprendre yango moke yango nde bozali ko yokaka yango pe na kati ya ba rap na bango likambo ezali clair mingi ye message ezalaki soki atangaka na monoko ya lingala mais sikoyo alingaka kozala danger wana okoki ko définir yango na ndenge nyonso tu olingi okoki kosala ba interprétation nyonso tu oyo olingi pe ekoki kozala pe ete na niveau ya étude alingaki akoma musika mingi pe mboka elingaki ko avancer pe communication pe na pays elingaki kozala bien carré pe richesse ya bana mboka elingaki kozala bien partagé bien utilisé pe manager nde ya yo message ya nkiadi oyo mobeti rap ya lingala na kati ya Kinshasa epai yozali longonya mingi chapeau makasi na morceau oyo o beti oyo memi libanga ya plus na kati ya malet na biso ya banzembo oyo tobetaka na kati ya radio Lisanga nde tokokoba na koloba na bino lisusu likambo oyo yo pe uti kosalama na kati ya mboka Pays-Bas na mokolo ya lelo ndenge to parler pe à propos ya ba kelase ezali na école moko boye école ya mukie ya Hollande Mobimba ya mukie na Hollande Mobimba oyo yo kangami na mokolo ya lelo pona bango na kati ya kelase na bango ba komaki kaka na ba élève 5 nde balobaka 5 penza ya 1 2 3 4 5 ya 5 ezali likambo ya kokamwa mingi pona ekola yango wana ezali na place ya province ya Groningen tobengaka yango bongo na monoko na biso awa boye pe na Pays-Bas yango ekolo yo ekangami pona ba élève bazali lisusu ebele te nde yango ezali koloba ete na mibeko ya ba Hollandais ba koma
pona école ekoka ko fonctionner ane mobimba nde esengeli bana bakoka ko zala à partir ya 23. Dus à partir ya 23 élèves na ba basis scroll nde ekoki ko sala ete école koko autorisation ya ko fonctionner lokola kelase. Lokola bango ba komaki tina bana 5 nde ezalaki lisusu te moyen ya ko fonctionner nde école oyo baboyi kotanga kombona yango pona ezali likambo ya soni mingi. École oyo edingaki esala jubilé yango ya 100 ans na mukolo ya lelo, mais moyen ba fete yango ezali te pona école il faut e kangama. Bon, likambo ezali wana pe concurrence nde bomi pe bango mingi pona ezalaki ete bana oyo bazali ko katanaka ou bana oyo bazali ko s'avancer pabandaki ko pona bakinde na ba kelasi mususu ezalaki zinga ya de bord nde esalaki ke yango école oyo na kati ya Groningen ekoka ko tikala vide. Mais sikoyo soki totali pe likambo ya kelase oyo malamu soki ezalaki na bamboka na biso ya Afrique tolingaki toloba ete école oyo ekangami pona ezali ko pesa ba cours malamu te lolenge esengeli. Mais ndenge nazali kotala makambo nazali komituna pe soki na kati ya mboka na biso Congo arrivaka pe ke école mobimba ezali kaka na ba inscription kaka 5 pona année scolaire ou na CA5 esala ke moyen bango lisusu bakoka ko fonctionner ezali te pona moyen ya kofuta ya bango ba facture nde source ya finance ezali te nde ezali kokamwisanga mingi na likambo oyo esalami lelo na kati ya mboka poto. Mais eloko toyebi sûr ezali eteke nyonso tu ezali possible. Nyonso tu ezali possible. Nde chapeau penza na oya biso na mboka place to uti malgré tozali na ba situation moko ya makasi mingi ya ba problème makasi mingi na eloko oyo bengi kelase. Mais kelase ezali kaka kotondaka na ba élève pe ya sika lisusu bazali pe lisusu kotonga pe kotonga yango nde tolobi toluka ete tofandisa penza ba matière ya ba cours efanda malamu mingi pona tokoka ko mema eloko extra ko bimisa pe lisusu pe information extra ko utiliser ba bongo na biso malamu mingi na ba étude oyo to zali ko joa na ba livre oyo komami epai ya bango mindele na façon na bango ya ko bombaka ba information soki toluki pe toluka kotala mingi molai ke ndenge zolo na biso ezali toko découvrir pe makambo mususu oyo ekomama pete na kati ya ba buku. Mais biso toko bimisa yango libanda pe toko yeba ndenge nini toko koka ko gérer makambo na biso. Ndenge balobaka pe ete ke il faut kaka okende kelase te pona okoka kozala na bon monto ya ko vivre nde nakoloba na bino pe ete bobosa na bon monto na bino te botama monto na bino liboso nde bokoka koyeba sikoyo ndenge nini bokoki ko utiliser malila na bino ya kelase pona soki bakomi na livre 1 plus 1 égale 4 luka pe oyeba pe nanu utiliser bon monto na yo pono koka pe koyeba soki réponse wana bapesi ezali malamu mingi pona biso pe totangaka na bakelasi tomonaka pe bafaute na balivre okomona pe olobi na professeur te formule oyo bapesi eza mabe ou explication théorie oyo bapesi ezali mabe. Pona nini ozali ko remarquer yango ozali kotanga ozali ko analyser pe ozali ko utiliser oyo yo bongo oyo yo bo moto nde ezali ko sala yo ete ozala prudent pona oyamba kaka bosoto te na kati ya bongo na yo pona boyebi ete makomami nyonso tute nde ezalaka malamu pe nde nyonso tute mutu ezalaka pe vrai pona na mikolo ya lelo soki otali ba recherche oyo yo bimi ezana ba recherche soki misato soki nazali ko se tromper te oyo déjà ba déclarango penza ke bakoki ko utiliser yango te pona bato basalaki ba recherche wana ba chanzaki ba résultat
ou ba longola ki pe lisusu ba résultat mosusu oyo elingaki ko influencer réponse ya question na bango nde ezali mawa mingi soko osali komona deja lolenge mindele bazali ko tambola na makambo na bango nde boyoki radio lisanga ninga lobi na bino utiliser pe moto na yo kibo moto na yo liboso avant kofungola livre pona okoka kotanga pona okoko kotisa nde oya malamu na bongo pe ya mabe kotika epai ya bato ba mesana kokotisa bosoto na kati ya moto na bango nde tolobi lisusu na nkiadi abitela biso rap na ya kitoko oyoyo a parler likambo ya bankelase Des ayoki alobi, convocation, yema papo tipayo, ozo batro, elekitro, tikana panta mongongo na lelinda, mekaka kwa luzolo jadi, pasi, toko makolo balingala facile, oyo nini, mono kwa mboko posani, outa wapi, ozo kende wapi, zela molili moninga, Yeba 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 mapesa lokumu na lopoto, na babiro buzo batro, Keba 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 atala kangi bongwane sate, ozotale lande nzambe Tokotamula makolo nakoma koregrete soki natangaka na lingala me nakoma lelo nakomprena kobien te po batangisanga na monoko nanga te yango lalala tokoma lelo na pasi ekolanga lamoka ntango vraimen esili nakoma koregrete soki natangaka na lingala me nakoma lelo nakomprena kubien te po batangisanga na monoko nanga te yaya yango tolala tokoma lelo na pasi ekonanga lamoka ntango vraimen esili nde balandi ya radio lisanga nazali ko critiquer te me nazali ko pesa bino mwa oya lisolo ebetami na nzela ya www nde na nzela ya internet na tangi awa wabwe na mokolo ya lelo ezali na kati ya mboka Egypte na place ya Siaro nde kuna ezali na train moko boye oyo ebeti shit nde train yango wana elongo na kati ya mabende nango oyo etambolaka pe ekwei pe eziki moto ezali na ba media mosusu oyo ebengami Al Arabia elobi ete bato mibale bakufi pe ezali na bapassager mosusu pe balobaki na BBC Arabic ke bato ebele baza ya kokufa pe lisusu moto oyo abengami Reuters alobi ete pene ya bato 15 bazali blessé mais etali likambo ya blessé na likambo ya kokufa ezali nyonso tu confirmé te nde bato Egypte batikali nanu koconfirme te soki kombele bato bazali blessé pe kombele bato bakufi mais oyo ezali confirmé ezali ete train ya mboka Egypte na pene ya oyo ya bango place bengami Siaro e deplasaki na mabende na bango e tambolaka na yango na bete bino lisolo yo pamba te nazali ko beta ezali na bato mosusu bazali koloba ete biso tokende na Egypte wapi bino bokokende na Egypte wapi te pona bino bozali nde ba Congolais nde tokoloba nde oyo biso pende zali Congo diantotela nde lingi koloba ete soki na beti ya Egypte nazali ko sala mbala moko link na kati ya mboka na biso Congo soki tozali ko tala ndenge bilili pe ekoma na kati ya mokili ya lelo oza na pusa ya kozala na Afrique na Congo te pono yeba ete terrain oyo bandaka koleka na nzela ya Kingabwa elekaka kaka mais ifo mitu na sikoyo elekaka na ba condition ya ndenge nini na ba condition ya mawa condition ya mawa soki nalobi condition ya mawa ezali penza mawa makasi mingi ezali kokamwisa biso penza ke train wana ezali likambo penza ya munene te pona bon tozala pe honnête
ba accident mike salamaka makambe mike salamaka ke oizala ke train e baluka ki we longwaki na kati ya mabende na bango na mabende na yango etikali na nuko salama te selon ba information oyo tozali kolandaka na kati ya banzela ba we pona na kati ya Kinshasa na nzela ya Kingabwa place boyebi train e bandaka koleka pe train elekaka train wana elekaka na ba condition ya mabe ba komisa ba kote ya ba rayon wana nde poubelle nazali koloba poubelle ezali penza poubelle fulu na lingala fulu penza oyo bomonaka ete ba sachet ya ba mai etondi pe ba papier pe ba makasa ya kwanga na ba makasa ya ba malewa ndenge ba terme mikolo yo ba biso bazayroa tokomi ko utiliser ba bosoto nyonso tu nde ke ko fandela na kote wana ya ba rayon wana ya train ya Kingabwa nde penza tozali kokamwa mingi peuple e lobby pe e gangi pe e lobby mingi utiliser pe ba nzela nyonso tu ba ligne nyonso tu ba ko utiliser pona ba senga ko bongisa yango pe ko sala ete bosoto wana ezonga te meloko siko ekamisaki biso pe bato ya Radio Lisanga ezali ete ke bango moko bato yo bazalaka zinga ya barayon wana bazali koloba ete baebite soki bosoto wana eutaka wapi bakoki kobongisa yango ebongi bien me bosoto wana ezongaka kaka nde sikoyo ezali bosoto oyo ezali kouta na ba train o bat bazali kobwaka libanda ya train pona bazali na place ya ko déposer bosoto na bango te ou ezali bosoto oyo bato nde bazali banda ya train oyo bafandaka zinga wana pe ou bakatisaka na rayon wana nde bazali ko bwaka yango na nzela ya train nde wana ezalaki eloko oyo yokutu bato bazali sur place na kati ya mboka Congo Kinshasa bakokaki ko répondre yango te mais ezali ko sala bango quand même mawa na pasi mingi komona ete na nzela oyo ezalaki propre nzela oyo train bandaki koleka malamu mingi ekomi bosoto mingi boye nde tokoloba na bino ete ezali pe kaka na Egypte te makambo ya train ezali pe kaka na Congo te ke bosoto ezali na nzela ya train tina kati ya mokili ya mpoto tozali kokutana pe kaka na makambo ebele na kote oyo ebengami transport commun pona awa pe na kati ya mboka Pays-Bas ezali pe na bato oyo penza bapika pende balobi bazali bamiyibi ya makila oyo bakindaka koyiba kaka nde basinga ya mabende oyo esalaka ete train ekokotambola pona bakoka koteka yango pe ezali pe komemaka na kati ya mboka poto ba problème ebele ke courant ezali te pona train ekoka kotambola de mboka na mboka ezali na yango makambo bo yebaka kaka ndenge nini bokoki ko manager yango pona kosala ete makambo yango ekoka kotikala na kati ya pourcentage ya acceptation soki na lobi bongo elingi koloba ete ba compagnie basalaka ya bango makambo il faut bakoka kozwa risque bakoka kozwa décision donc bakoloba ete bon awa tosilisi nzela oyo toyebi ete kaka ete kobanda ba goudron oyo totsaka na se ekoliama nde nzela oyo ekoki kozala na mwa ba faute mokie ekoki kosala mwa dusu ou etika ba trace ya ba pene nde bako accepter yango bakokotisa yango na liste ya faute ya acceptation de sengolo ba ete faute wana soki salami ezali déjà accepté pona ba yebi déjà conséquence ya ndenge baponeli kosala nzela lolenge wana pe soki hiver pe komi goudron pe kangama makasi mingi ma ekotaka na kati ya makadam e pasolaka lisusu nzela ekomisa ngo lisusu mabulu yango wana pe kaka ekotaka pe kaka na kati ya liste na bonga acceptation pona bazali na choix te ou basali nzela na formule oyo baza nango na mokolo ya lelo ou bakosala yango te yango ndenge elingi koloba ete na kati ya mboka na biso Kongo pona tokoka koyeba pe kotonga malamu bifoto tala pe loko nini tokoko memango pe na liste ya ba acceptation ya biloko ya bafa
nde ekosala pe ete mpona baprojet na biso ekende liboso. Mais soki tozali kotala kaka epai ya baninga ou totali na mpoto tolobi ete ya bango bazali na banzela botoroute ya kitoko tolingi totonga kaka lokola bango, ekozalaka projet oyo tokosilisa ngo lelo na lobi te. Mais soki totali pe na situation na biso moko ndenge ezali, ndenge temps epa na biso ezali, ndenge bamoyi ebetaka pe ya makasi, ndenge baelanga na biso pe yaka, tokotala pe tokoyeba matière nini tokoki koutiliser mpona kotonga oyo biso banzela oyo kozala pe makasi mingi, oyo kozala pe na mwa erreur na yango, mais erreur ya acceptation mpona toyebi ete soki esali défaut ndenge nini tokoki ko réparer yango, ndenge tomonaka pe na mokili oyo place tofandeli ke motoko ya mokeye ekati nzela pe ebambi likolo lobi nango bato batamboli. Nde balandi ya Radio Lisanga tozala pena na esprit ya kobongisa, esprit ya kopenser double ke esprit ya kopanza pe ya kobebisa. Bozali kaka kolanda oya bino radio ebengami Radio Lisanga esalami na Fondation Lisanga nde malamu mingi ndenge to kotani na bino. Yeah. Cozy, Z, Prince Parolier. Pomaye musée. Ok, Cédric Bakambu, Daniko à suivre, Sangonini. Deux fois Tena Yokite, Olo Binini. Comme les frères du Maghreb, je kiffe le Pili Pili. Tango Nazo Yemba, Mofungo la Matoi. Balobi, Kozi Dosé, Nalobi Napoi. Trop de polo, Kona Poto, un truc de Ndoki. Alpha Morflip, que l'or ne beau, Popi Misamunuki. Menyama, Ezoinda, Mosalanoki. Keba, Makambo et les Kebele. On veut tous des vrais zélés avec des gros mapélés. Depuis que je suis libérable, Ezomata Malembe. 2011, Ezaya Biso, Nana Chetembe. Big up au Mundibo Blacos et au Muntele. Tu me dois des mbongo, au Gofuta, à ta télé. Au Zoluka Biso, y'a Kato Sali Awa. Tozana Esengo, Bango Basana Mawa. Vos rappeurs préférés, Bazaba Fana. Kosi Z, Fimba Mukolo contre ses fans. Comme les shakes de Matonge, Nasana Nzala. Des punchlines en lingala, bien sûr que ça moussala. Soki Bandi Medechika, Bazaba Soba. Les Kozala Tina Suka, Zia Kuluna. La vie c'est la guerre, Mengana Yena China. Comme dit Sinistar, China Chine, Nakoshina. Pardon, Badjabolos, Mochika Congo. C'est un mélange de Mouloupa et du Mukongo. Pas de blague avec les Mapiki et les Pongo. Mokomi pas les Misatu, Bote na Pino. Soki na Tomboki, na Kokata Bachingo. Mwana Kin, Mwana Congo. Yeah. Ça même. Yeah. Yeah. Kozi Z, Nyama Moulouba, Mwana Congo, Mwana Kin, Sarkozy débloque, c'est le code 92. Yeah. Ok, Prince Parolier, le lyricisme, Mwana Kin, Youssoufa, toujours dans les bons. Okanisa Kinze Mwesili, Ngape na ye kobakisa. Lokuta ya Mikili, lelo toye kolakisa. Tofandi na molili, komela na kolatisa. Ndeko tala mokili, mboka il faut tomatisa. Tokatisa banzela nzela, kanisa pe zela zela. Mwana mai, bomema mai, pona mela mela. Moto e pela pela, bango bazwa ko banga banga. Toujours ekenge shege chance loko pamba pamba. Tikato banda banda. Bango balanda landa. Prince Parolier, c'est Dr. Dre, Zaiko langa langa. Rappeur de bala bala. Flow de ngala ngala. Je rappe comme Jimmy deux fois, sauf que moi c'est du ngala ngala. Fais tomber les dala dala pour ma clique. Je traîne plus dans les nganda nganda depuis l'époque des Banaki. Pendant que les mecs du Kuduro chantaient Chilili. J'ai un taf et mes négros comme ceux du staff et Benda Bilili. Binonio Sobo Ningana. Tuna bango na Twitter. Nani Abanda Makambu Yalandi Lingala. Rap martial, bombaye musique, flow de karaté. À part sa noir désir, et Zoko Manango Bakalate. Bobo Sanate. Nyama.
Balanda radio lisanga pona boyeba ete oyo jeune oyo asalaki oye nzemba lobaki ete soki kelasi ezalaka na lingala mais alingai ko avancer ndenge ozomona pe influence tango makasi mingi pona ezala bana oyo bazali kofanda pe na libanda ya mboka Congo Kinshasa bazali kokoma bazali siko intéressé mingi na rap oyo ezali kosalama na monoko oyo bengami lingala pona bakoka kozala bango nyonso tu na kati ya lisanga. Gambala
Bon, nalela mama ye nde tolobi bon pona ba Somalien toki koloba pe te information sango ya malamu yaka sango pe ya katikati ya mwa mawa pe koki ko ya pe na kati wana mais soki ya sengo eleki ya mawa na kilo bato babosanaka mingi ya mawa ba Somalien bazalaki normalement bato yo ba Hollandais ba decidaki pona ba bimisa bango na kati ya mboka Pays-Bas. On a des informations où ngai na zwina nu.nl nde ezalaki bongo démarche moko ya bien ya kitoko ya makasi mingi oyo ministre Geert Leers ya oyatali makambo ya asile abandaki kolandela nde wana penza makambo engindaki makasi mingi ti ete mibeko kueyi ke ba Somalien moyen babimisa bango na kati ya Pays-Bas ezali te pona situation ya sécurité na kati ya mboka na bango kuna na kati ya Somalie. Bon, engi koloba nini? Engi koloba ete bato nyonso tu oyo ba komaki deja na situation critique na kati ya mboka Pays-Bas o bazalaki persona non grata o ifale ba quitter territoire ya ba Hollandais ba koki ko tikala na kati ya Pays-Bas pona moye bazongisa bango na kati ya mboka na bango ezali te ezali kaka bato bazalaki susu persona non grata te na kati ya Pays-Bas mais etali pe lisusu bato bazali ko kende na bango volontairement o bazali ko pona bazonga na kati ya mboka na bango na Somalie kuna bango pe moye bazongisa bango ezali te pona situation ezali tellement danger que risque ezali munene pona ba kozala victime ya ba guerre ozali ko salama na kati ya mboka na bango kuna na Somalie na place ya Mogadishu nde bon ezalo kitina Mogadishu olingo sala transfert pona oko kende na Zaït ya Somalie kuna na centrale ya Somalie moye pe ezali te pona chance ezali munene mingi penza okoka ko zala touché na ba conflit o ezali na kati ya mboka Somalie nde isali sikoyo esengo mingi pona ba Somalien o bazalaki na liste ya bato ya persona non grata pe ba Somalien o bazali ko zela oyo ya bango resultat pona makambu oyo etangi asile ba sepeli na motema me balobi sikoyo bazali na likolo moko na kati pe likolo moko libanda bozali komito na sikoyo mwana oyo azali koloba na biso nini likolo moko na kati na likolo moko libanda ezali koloba ete ba Hollandais balobi problème ezali te moyen to bimisa bino na kati ya mboka na biso pona to tinda bino place bouta ezali te pona situation ezali mabe sécurité to garantir yango te kuna na kati ya mboka na bino nde basengi asile pe balobi problème ezali te to sepeli ndenge bo tali situation na biso bo garder biso na tango ya pasi bongo sikoyo oya biso décision na kati ya ba dossier na biso asile boko traiter yango ndenge nini boko accepter biso pona to tika na kati ya mboka na bino ubo zali ko zelisa biso ti situation ko koma sikoyo vivable pona boko kako pesa biso lipapu tokoka kozonga na kati ya mboka na biso na kati ya ba misère oyo to kokutana nango kuna nde oyo ya réponse oyo ya motuna oyo etunana kepa ya bato ya asile ya ba Somalien ba répondre yango nanu te nde toko landela bino soki toko kwea na réponse yango boyebi to bombelaka bino ba information te to pesaka bino kwanga ya pamba te pona bozali ba bini ya pamba te to memelaka bino toujours eloko oyo bokoki ko lia na yango na kwanga oyo to memelaka bino na studio na biso nde na koloba na bino ete soki boyoki sikoyo likambo yango wana oyo ya ba information wana na pesi bino ezali koloba nini ezali koloba ete ezali na ba Somalien 300 mobimba oyo procédure na bango ezalaki normalement ya ko sila il fallait ba quitter Pays-Bas nde ezalaki na 40 wana nde oyo bazalaki identite
nde nalingi naloba na bino sikoyo parti politique oyo ebengami PFF yango wana bazali kobenga yango Partij van de Vrijheid nde ezali koloba nini parti politique ya libre ya libération ceux qui n'ont se trompé te mais na bandi parti politique oyo ezali ya libre oyo ezali kosala ete moto na moto akoka koloba eloko alingi pe akokozala na droit na elokola moto bango ba lobby sikoyo ndenge esali bongo na Somalie ça veut dire que nzela sikoyo efungwami pona bato oyo bazali kouta na mboka Somalie bakoka kokota sikoyo na kati ya mboka Pays-Bas ya bango motuna sikoyo batournaki sikoyo epai ya ministère Geert Leers ezalaki yango ndalobi pe combien de Somaliens toko s'attendre bango na kati ya mboka Pays-Bas awa pona asile. Bon, ndenge boyebi situation ya bato ya PVV soki botali na profil na bango normalement balingaka na bango bato ya libanda te baya na kati ya mboka Pays-Bas pona bango kutu deja ba ganga deja ke porte kangama pe ekangama isi la bongo nde biso pe bato ya libanda pe to sepela pe to lobi porte kangama bongo isi la pe bongo ndenge tata Mobutu bandaka kosala oyoyo ba to ya libanda na kati ya Hollande na mboka na bango pe ba Hollandais nyoso tout place bazali bazonga na kati ya mboka na bango nde na minute ezali na note na parti politique moko oyo mutu moko oyo politicien atikali ko telemela mutu oyo mokambi ya parti politique ya PFF pona aloba na réponse oyo ke problème ezali te biso to kangi porte to songisi bato nyoso tu oyo bazali ba Hollandais te na mboka na bango pe ba Hollandais nyoso tu bazonga na kati ya mboka na bango pe tokosala lisusu pe likambo import na export te nde tokotala soki oyo mboka oyo Pays-Bas eko fonctionner ndenge nini pona soki bolandaka ba information malamu boyebi ete soki bazali kotala ba nini na bango ya ba top na bango ya Europe soki otali Pays-Bas lokola ezali mboka moke ezalaka toujours na liste moko ya kutu soki obwaki misu malamu te oko yeba yango te mais bon wana ezali critique na kati ya mboka Pays-Bas yango moko te ezali nde penza ba vérité oyo ifoto tsango na mesa atonke bato ya parti politique oyo ya PFF balingi bato libanda te biso pe ifoto talisa bango pe na oyo ya bango pe makambo ndenge ezali ifoto tsa bango pe na up to date. Bon ba Somalia wana nde ba memelaki biso na kati ya radio sujet moko ya malamu mingi nde sikoyo pe ezali koloba boye batango wana pe lisusi ya ba PFF balobi soki sikoyo bazali kokimaka na mboka na biso pona bakoka kozala na sécurité bongo na kati ya ba pays ya Afrique kuna bazali pe na ba mboka oyo ekoki ko garantir bango sécurité na bango te. Bon wana ezali pe mutune ya malamu tokoki koloba ete bazali pe na choix na bango bazali pe libre ya kopona mboka nini oyo balingi bakimela pona bakoka kosenga ya bango asile pona boyebi asile zalaka sans frontière il faut yebaka kote nini oko kimela pe oyo ya yo chance oyo emoneli yo pona kimela oko yamba yango pe oluki ete okoka koma na mabele oyo yo ezali na sécurité nde oyo question penza oyo bato ya PFF bapozaki nga moko na mona kiango question moko ezali trop zoba mingi pona ko poser question ya bongo pona ezali teke bakimi nyoso tu ya guerre bato nyoso tu oyo balukaka sécurité bakimaka kaka na mokili ya mpoto soko tali bien pourcentage oyo ekimaka na mokili ya mpoto ezali mokie mingi pona esengaka pe makoki ezali na pourcentage ebele ekimaka pe kaka na kati ya mboka ya Afrique na ba moyen na bango nde balukaka ete bakoka kozala na sécurité nde penza soki bato oyo bazalaki na kati ya kin to ngaki to benga bana mike pona ba wolola bango na makambo oyo balobi oyo ezangi moto pe ezangi ezangi moto pe ezangi makolo nyoso to wana kaka pona ko loba ete balobi ba réagir na situation ndenge ministre Geert Leers a pesi information ke ba Somalien bakoki kobimisa bango te bagarde bango na kati ya mboka Pays-Bas pona situation ya protection na kati ya mboka na bango pona bazala bien sécurité na sécurité ya malamu mingi balandi ya Radio Lisanga
ezali penza lisolo moko ya kitoko pona boyebi lisolo nyonso tu oyo etali biso ba africain bato nyonso tu oyo normalement d'origine na biso ezali na mokili ba mpoto te toko partager na bino na esengo mingi pona toyeba pe ndenge ma ezali kocholela pona toyeba pe ke soki ezwi yo oyeba ndenge nini pe okotia makolo na yo pona déplacer tosika kaka baninga te mais toko koyeba pe na information oyo bango ndenge nini biso tokobongisa oyo ya biso mokolo ya lobi moto nyonso to akozala na motuna na ye na makambo ya zile na makambo ya administration nyonso tu boyebi oyo bino Fondation Lisanga ezali wana yango nde moto esutenaka radio Lisanga bokoti na nzela ya www.lisanga.nl nde boko tombe na ba information na biso nyonso tu ezalaki esengo mingi koyamba bino awa na kati ya studio na ngai na mokolo ya lelo pe na bandako na bino na ba speaker na bino ndenge bo bandaki ko yoka ngai esali biso plaisir mingi na koloba na bino ete jeudi o ezali ko ya radio Lisanga eko kende na vacances yango nde to benga ngonde stop ya été wana nasali traduction directement na monoko ya ba Hollandais nde biso benga on awa zomerstop wana ni koloba ete radio Lisanga eko kende vacances toko loba na bino à partir ya jeudi o ezali ko ya le 9 juillet ti na le 19 juillet ti na le 9 juin Radio Lisanga ezali na congé nde na bandeli lisusu le 19 juillet ti na mokolo ya le 9 août Radio Lisanga ezali na congé nde tukukutana na bino lisusu na mokolo oyo kozala mardi soki na se trompete mardi le 14 tukukutana bino lisusu awa na kati ya Damsco na studio na biso ya kitoko ya elenge oyo salaka ete message na biso ekoka kopanza na bien na kati ya ba bafle na bino na bandako bo zali nde na komela mwansoi pona mungongo pe zala ya kolemba mingi na kobetela bino pe kosi bana batu pona bokoka pe ko zala na eloko bokoka ko lia na yango na banga oyo tomimela kibino na mokolo ya lelo. Maboko likolo, tout le monde est mort en l'air. Hein? T'avais jamais entendu de rap de Z. Okanisa Kinze Mosili, Napena Yeko Bakisa, Lokuta ya Mikili, Leloto Yeko Lakisa, Tofandi na Molili, Komela Nako Latisa, Neko Tala Mokili, Moka il faut tomatisa, Tokatisa Banzela Nzela, Kanisa Pe Zela Zela, Mwana Mai, Bomema Mai, Pona Mela Mela, Moto Epela Pela, Bango Bazako Banga Banga, toujours Ekenge Shege, Chance Loko Bamba Bamba, Tikato Banda Banda, Bango Balanda Landa, Prince Parolier, c'est Dr. Dre, Zaiko Langa Langa, rappeur de Bala Bala, flow de Ngala Ngala, je rappe comme Jimmy deux fois, sauf que moi c'est du Ngala Ngala. Okanisa Kinzembo Sili, Napena Yeko Bakisa, Lokolo ya Shika Epimi, c'est du Lingala, Dirty South, Basso Komituna, Nanyango Aso Kemba, Black Brut, Naye, Komelisa Pino Pemba, Bana Kanto Remix, mais bien sûr fallait na sala, viens manger vos rappeurs, la Militoyo, la Zananzala. Oye poto se pelisa pino, Hotel Mamouké, Opel Samoto, Cozy You spécial trop, venez que je vous offre un pot. Ils pensent être aussi forts au Salangonanko, Tomi Sangi si Pona Bango, Congolais jusqu'à la mort, enterrez-moi à Kitabo. Je suis le
number one, le président, le Wanda. Ne voilà pas notre motno, qui d'autre tu know, qui a bout notre nez en haut. Look comment ils se sont nyang, maintenant ils saignent leur mot poignet pour essayer de me job quand je nang. Mais je rappe comme je m'bang, moyen le boss, c'est le boss devant la chop chop. En bengoko, je garde le bâton de commandement. Perrika, écoutez-moi, on va nang sur les dos. Mais tu know les way, faut arrêter de ndem sous les go. On s'est imposé parmi les Mundi pour les Mundele, les Watt et les Ngassa. Les camères sont calmes et peuvent casser par ici en seul coup de fil, master. Banabantou, OSA Remix, African Flow de Bata. Ozozi la liwa, master, ozozi la kaka. Maboko likolo, chamutu bakata. Système à débabord, naza grand pao, allo, allo. Balandi ya radio lisanga nde to sepeli mingi penza ndenge bolandaki biso na mokolo ya lelo tokutani na bino lisusu le 14 août na tokozonga nde tolobi na bino lisusu bozana na vacances malamu mingi nde bato oyo bakodeplace bokobima libanda ya Pays-Bas po se protéger malamu mingi pe ba oyo bakozwa nzela ya pepo bosala ete bavalise na bino lika kilo te pona contrôle na sri pour les ali penda kotoko se kotoko ciao ezalaki oyo ya bino abengami Lux.